en armé Luka moyen qui est consigné en commandant ya ba grande unité bazalia ba veiller na ba policier na bango pamba te tozana besoin ya ordre. Je répète, pas d'armes ici. C'est entendu. D'ici là, milulu na biso elingi kobanda. Nzokande na lobaki. Baye baso baye na ba chef de fleur. Bakenda na kiti ya suka kuna komi komisa pamba te tosengeli na ordre. Pour un petit moment d'exhortation et de prière. Pasteur Samuel. Nasengi liboso na pesi ba condoléances na famille ya ba policier ba biso banso bazali wana. Na ngina témoigner sous-commissaire principal Aiwa Mavinga. Aiwa Mavinga azali policier après CI na yenga mutuna yambaki na brigade mobile. Natambolene partout, totambolene partout.
bisika nyonso mpona koforme na makambo mosusu oyo mwana aza kosala nango service ezalaki ngai na groupe na nga toza koforme mwana wana nsima na yango naye okuta ye na groupe mobile d'intervention Génie Ouest na travaille na baopération nyonso azalaki na discipline ebele toza kobenge partout azalaki mopanzi na ngai soki azali te nazala efala mosanga na butu nsima na yango ekozwa badifficulté na ye mpo na ndako ngai nabenge mwana kokende mosika te nez azali komanda ya camp nakosenga na bakonzi bapesa o place moko nazwi place wana napesi ye na quartier wana toyei kopesa yango quartier aiwa azalaki moto ya liboso kotonga place wana aza kolinga bato banso mopanzi nyonso oyo nyonso azalaki pembeni mama mwana to mokolo aiwa azalaki social na bango oyo aliaki mbongo aiwa pembeni wana nakaisi presque banso baliaki yango nasepeli mingi ke kolo ayamba molimo na ye kimeza mpe na kati na libota mpe na famille esika komanda na azali merci beaucoup napesi bino merci ande bopesika parole bakonzi eza boye nazwi témoignage mpona mwana lokezi mona Ezekies amwana oyo yaya grand frère atikeli ngai navandi na mwana bomwana na ye na baklase atangi natikali kozwa ye na mapete na esika mpe akoli na bakamarade na ye bamaswa na ye baninga na ye ya mosala nabanzi mingi baza koregrete mpo na liwa na ye natikala komona ye na mapete nazwa ye mapete amwana oyo ya ngai ana bizali ya mapete me ezali nzambe kaka kaboli biso toyebi te namona ye na mapete napesi bino merci kaka Joël Maoussala agatata mwasi na ye c'est vrai balobi na circonstance nde tofo boyeba koremercie nzambe malgré kokufa na ye mwana oyo azalaki mwana moko nayebi te eza mpasi mpo tomonake mwana ndenge akei ezala na bakoko na bapapa na bandeko na ye na biso nyonso wi mwana nyonso azalaka na libota me soki okangeli ye azalaka na humilité moko akoyeba komikitisa ya koyeba kosenga pardon ate okangeli ye ndenge nini okoki kutukonga tata bosi akosapela ya siliki nangi nabeta ye me soki abaluki akei azongi alobi tata mwasi limbisa ngai oza mama na ngai oza tata na ngai limbisa ngai na oyo nyonso nasali oyo nga tata mwasi nagali ezala epa bakoko na ye mwana oyo azalaki na bolingo makasi na kati ya motema na ngai na kati ya libota na bakoko na bandeko toya na susi mingi mpo ata bomoni ye ndenge ata bolobi ndenge me ata mwana moko akomikisa na kati ya libota makasi yango na remercie nzambe mpo te nzambe nde apesaka nzambe nde azwi yango nakumisi nzambe amen bandeko étape oyo tokoti na yango sikawa ezali bongo dépôt des gerbes de fleurs bafleur ndenge badeposa yango ezalaka ya mitindo ezalaka
Mbote na bino balandinyo sa bosolo na politique esika bozwami bozali ebele partout dans le monde en train de suivre cet extrait za olega direct boza na Bujumbura na Malawi bozola na biso na Italie bozali na Londres na Belgique na France na Paris mbote na bino boza na Kingasani boza na ba homme boza na ba camp militaire boza na présidence topesi bino mbote boza na Kisenso bosolo na politique lelo tozali samedi le 1er février Oyo, Congo, la République démocratique, tozali kokundola 3 ans ya liwa ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atikaki biso akufaka un certain février na Belgique akufaka na maladie oyo baloba mboli pulmonaire. C'était prévu autopsie et salama. Ba autopsie wana esalamaka ou pas, on ne sait pas parce qu'on n'a pas été éclairé par rapport à cette situation. Lelo ezali kaka kokundola Kondo Etienne Tshisekedi te na molimo ne depuis ya kenda mais ba policier bakufaka mikolo uti koleka tolakisaka bino na télévision moto moko bo azaki policier mais lokwa mwa liboma awa na kan lufungula akotelaka ba policier moso abotola bango minduki aboma bato mibale bato mibale bakufaki moko azalaki garde ko azalaki na entrée du camp mais moso azalaki pe rapproché ya Major Kasongo Oyazali commandant ya Kin Est donc les gens intervention Oyazalaka le fungulo etali makambuya koto ya Gombe. Alors bibembe wane umeli mikolo belé lelo décision ya l'état ezali ke ba bimisa bato wana ba bimisi bibembe wana mibale lelo mais à part ça boyebi ke be chafouré salamaki na unikin policier moko azalaki sauvagement abattu par des inconnus non identifiés oyo bazalaki sous prétexte que les étudiants suite à donc les zali na 3 corps au babimisi mais je vous rappelle ici que corps moko tikali parce que zana policier moko autaki ko kufa na saut de mouton en plein exercice chauffeur aya touti ya kufi ba policier ba kufi awa tozana 3 corps ya liboso ya ngoyo corps ya mibale ya ngoyo corps ya misato ya ngwana de boza komona awa ndeko Ezekiel tokotala kuna ndeko Akiwa na ndeko moso zali na kati donc Bâtonniers Sobazali Awa et Sengeli Bazala, en commençant par le commandant ya ville-province ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, lui-même est sur place pour pouvoir honorer mémoire ya soda Oyo Bazali, Bakoufi na service ya Moussala na Bango, Bakoufi te bagende ko iba eloko, mais Bakoufi pour la défendre intérêt ya mboka, Oya Koufaki na unikin, na ba omi bale babomaki bango Awa. Policier azali monguna ya population te, policier azali moninga ya population et sengeli mariage ezala le deux parties. Mais curieusement, na kati matanga armi commandant ya ville, il y a seulement le 14e région qui est présent, le général Djadida, à part 14e région militaire, tozali pe na honorable député national Léon Nembalemba oyo azali sur place awa, mais gouverneur ya ville azali te. Ministre intérieur provincial azalité, c'est-à-dire autorité moko ya ville azalité à part commandant ya ville na député national. Alors à part état-major, il y a police ezali commissariat provincial, il y a police nationale ville province de Kinshasa, na député Nemalemba oyaye, il n'y a aucune autorité de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Moi je ne sais pas. Mais ça fait un temps constat ezali amer. Monsieur Gentini Ngobila azali pour appuyer la police. Monsieur Gentini Ngobila azaka pour utiliser police si les besoins se présentent. Mais pour l'appuyer, pour accompagner la police dans l'action la bango, il n'est pas disponible à le faire. Or, les policiers bazo dépendre naie. C'est lui le patron de la ville. Il devait travailler dans la synergie de la police pour faire bango makasi, bango basala musala. Mais curieusement, même dans l'opération Likofi, la police est toujours disponible pour accompagner M. Gentini. Mais M. Gentini n'est pas de bonne foi. Gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le bango qui les occupait très bien. Kimbuta était avec eux, au-delà de la bevue, au-delà de la dérapage, Kimbuta quand même à Salisaki Bango. Mais curieusement, avec Gentini Ngobila, c'est un constat amer, c'est vraiment regrettable. Même en termes de représentativité, même s'il n'y avait pas l'argent,
mais une autorité de la ville être là. Ngai mo la uto kutana Gentini na boulevard. À quelle place tenga mo na moni Gentini na boulevard. Na uto ko mona tout à l'heure na boulevard du 30 juin. Azota mo la cortège moko impressionnant. Sur hôtel tu te poses la question dans la guerre tout aux Zawak. Ça fait très mal. Alors awa ezali ba famille, tout ça repousse à na pouvoir. Ndenge ba deko baza ko lela bandeko na bango. Donc la vie parce que la seule personne qui s'est déplacée pour pouvoir voilà. Alors on va quand même arriver ici. Voyez, honorable bonjour. Alors Lelo Ezali Matanga, ba policier belé, ba koufi la période Ezali plus ou moins 6. Mais première phase yango to moni quand même 3 corps est trouvé grâce to benga yango pour que balela yango na kati wana ba policier mi balé ba ba kufaki na ka na moko ba bomaki na campus c'est pas ba étudiant. D'abord yo moko komona matanga ya policier bimi mais bazolele lokolo inconnu. Mais soki ezaki ya civil c'est tout le pays qui sera mobilisé, ba droit de l'homme ba kokota ba communiquer ba journaliste ba koloba yango. Comment la police ou le policier a négligé la matanga na ye contrairement à un civil. Cette manière de comparer la police à être chosifiée, lecture de Zosanine. J'espère que dans cette émission, on a interpellé le président de la République. C'est Makambo Eza Soni, Makambo Eza Salake, Batouba continue à Inaï, puisque le président a occupé socialité. Eza Makambo Soni. Wapi Gentili Ngobila. Wapi adjoint Naï. Gentili n'a coûté un boulevard à Zotambola, n'a moni yenga mon boulevard. Oui. Biloko ande zo salake, to komo ina bino bakonzi na baka ya ndenge oyo moto batike na kati ya morgue pendant 20 jours, 30 jours, soi-disant makoki ezate. Nalingo loba na zana ngoko loba wate. Donc ça lango na kati émission. On a interpellé le président de la République. A continuer à kotika ka biloko ndenge oyo. Ya comment ndenge population ça, baza otinda batuna révolte. Mais quand vous avez besoin d'eux, basoda bazate sécurité zate na makamande ngoyo yebake baoyo bakufi soki bakuni mibali na bango na mte ozaza combien de jours ali dehors bon benga na bango na camp donc eza makambo naza très émotionné na ngolo bango wate tokozwa occasion de loba. Très bien, alors on va laisser l'honorable très calmement, mais le commandant de la ville également qui a organisé. Mais respect mon général, Eza ba area passi peut-être makasi ya kolobeza penza mingité. Il y a basoda ou bakufi na service ya mboka au moins 20 jours bakor na bango ebimité. Pourquoi retard et enterrement? Bon, retard enterrement ezaki dit bon na formalité administrative. D'abord on a remercié mon candidat makasi parce que atika biso te. Makamata moke moni mo ka se déplacer ka. On t'a biso eza vraiment la biso moi makasi on est dans le kama liboso ayi ko tala biso ali balé moulage en faka wana na kitabo yi ataka ya moko délégation na contribution munene ope asuka pe ayaki moko atali akoiti akiti na kala na ba milieu moko difficile akoti atali famille apesi tout ça loko munani ko na ye. Pour le reste, tout regretter kaka auto salisaka batu ya droit de l'homme batu mosusu on va pas se plaindre puisque pour dire ça mosala biso mpona population et asi mosala biso sacrifice oyebi na mosala oyo eza kaka sacrifice parce que moto akowa mpona mosusu eza kaka nzambe jésus asalaki yango et puis biso basoda bamilitaire na bapolicier biso eza mosala to toponaki bapolicier baza réconforté parce que makoki ya tokoli na bango ezali gouverneur apesaki biso makoki wana mosala yango mosala pour le reste nzambe akopesa ma famille baza la crainte parce que généralement ndenge koma nango ba pratique après enterrement soki papa nde azalaki policier akufi na kango vanda lisusu te te sort ya bana wana na ba famille na baka oyo jamais moto moko otouché bango te lokola aiwa ezala Joël fanaka ata bambula nini moto akotouché bango ata bango mosala omoni oyo wana
Joël Ndebo babetaki lokola nyoka tout ça na campus kuna papa na yepe azali policier azali lieutenant atimbala mibale bokonzi mboka yaki kuna ye vraiment makamana kosala mate ezala nga azala fonction ezala après ngai kosala mate wana bazala na quiétude bazala calme. Hormis enterrement oyo hormis ba honneur ou akokozwa lokola policier ou akufi na drapeau ya mboka, est-ce que sur le plan administratif la ville na bino bo collaborer pour indemniser ne serait-ce que ba famille pour pérenniser survie à bana? Pour indemniser ils ont la carte de statut à police. Ils allaient barrique les alliés on a autre bengi allocation familiale na rente desservie. Alors pour le reste ça dépend mokonzi mon gouverneur a monté manaye molambo akomona akubenga gai na bena famille parce que quelque chose to kozela après matanga gouverneur doit les liga akubenga biso ba pasaki ba ko mokonzi kuna kunda abenga gai kuna na famille wana peut-être un message à ba policier ba o ba ko ozwa pe kolemba du fait que biloko esalami lelo tozo déplorer wana eza constant à la sali gouverneur a vu la zalité autorité moko ya vu la zalité eza possible mais azalité so ya zate adjoint na azali ministre intérieur provincial la zalité c'est-à-dire botikali bino moko ba policier ba kozwa pe kolemba dans le sens que tozo bundela bato beso likamboza toza biso moko message peut-être na ba policier pour na ko bunde to bundela moto pona moto fonction to bundela parce que ezali na constitution ezali na kata mibeko ya mosala to fonaki policier ko za décourager parce que ça to fonaki to eba ke mosala za boye ba ko tala biso te so to policier ko za ka morale likolo ayebi ke ya mosala na fonaki pona ko wa pona ikolo na mosala la pona to sala ko na moto te to saka te pona alors ba policier ba eba ke mosala biso ngwa biso ba président bango to sali ko tika bango te na muketo zo aka to sala bango so to mo to ko kipo mo gouverneur pe ko sali. Est-ce qu'actuellement na morgue police azali suna ba koro ifala kuna? Oui, tous les accords, tous les démarches administratives et pas à gouverner. Au total, combien de corps si on peut avoir Très bien. Alors on va continuer Bosolo la politique officielle. Ndenge Botiko Yoka, Boyoki Binomoko général Kassongo, ville province à Kinshasa, qui a donné son point de vue. Boyoki Léon Mbalemba, qui a aussi expliqué à sa manière. Il a donné quand même des précisions par rapport à Makambuya, Matanga O. Donc 3 corps au total, 2 personnes, Bao Bakoufaki, Joël Yewana ou Baboumagi na campus, Aza de l'autre côté, 2 personnes Bakoufaki na camp Bangoye. On va d'abord évoluer pour voir où Baboumagi na campus. On va d'abord essayer de pouvoir parler aussi peut-être avec sa femme ou la famille, on verra si ça sera possible parce que c'est très important qu'ils disent aussi quelque chose, ça sera intéressant, voilà. Nani, Moweyo Akoufi, moi c'est Nayazaot. Ah ok, on va quand même parler aussi avec elle. Bonjour maman. Nangena kutana na mama ya mwasi ya Moweyo. Maman, pesanga 1 minute na kiti na yo pour ngana bolo. Mbote. Kombo naona. Atashile. Atashile. Ozana bana boni. Bana mibale. Oya kufi mobali na yo. Joël. Akufi na circonstance au champ de bataille. C'est-à-dire qu'il kufa kuna na campus. Jour ango zalaki na ndaku abimi na tongo ou bien alalaki na musala. Abimi na tongo. Abimi na tongo. Esa ki musala ba ko intervention na campus. Azaki na kobela te lokote. Ya tikali, yo tikali yake. Alors, ndenge akendaki yo zoki nouvelle wapi? Banina na ye? JPA basoda batiki ngweka za na campus aza traitement. Mbula kimisi bango bakimi na mbula. Na bango kaleta na kendeti campus. Que non, on a belle famille, on a ma télé, ma maman, on a pas mis belle tout mon campus, telle belle image, tout le monde qui me déjà à Koufamel, qui est vraiment sérieux. C'est une carte comme un campus, la beauté comme un campus, c'est notre qui n'a pas un gaba. Qui est déjà depuis mardi. Donc, il faut que bomba ina musango,
po baki kozala mwa pasi mpo na yo akufi na grade nini APJ bazala na se penza na grade na ye. Alors bando ya akufi bozwaki assistance ya police to ya baautorité ya ville mwa visite ezalaki président de la République ayaki pana baki okuta na otina ndako basoli na bino quand même. Est-ce que apport ya ville bokozwi quand même moi apport moko na ville mpona likambo ekomeli bino banda mokolo ati lelo nano eloko te président alakaki nini alobaka yebi aza koasire ntanga ya bana na bino na bango koasire nano asali te donc pour le moment bana bazokenda na classe te. Très bien. Alors ebembe umeli ntango molai mpona nini ezalaki mpo bino famille bondimaki to mpo makoki ezalaki te ezali problème ya leta akoka ko champ de bataille aza moto ya leta azalaki su ya famille te yango na leta mpo akosa makambo na ye tozalaki ti leta komi na suka na mpe biso akor peut-être occasion mosusu yango chef de l'état ozala mosusu era okutana na ye te apa nde bokutanaki jour wana peut-être akointervenir na nsima ya bato mosusu peut-être message moko na chef de l'état oyo akolanda yo na ndenge tozoloba message nango ezaki atala bana atalanga na bana nakufi trop jeune tikina na bana apesa te malobaki a respecté yango tant que papa tant que père de la nation a respecté naza na besoin ya appui 31 ans. Très bien. Merci beaucoup pour Samaloba. Alors on va continuer. On va poursuivre. Il faut qu'on cherche un policier au Bazalaki pour couloir dans la champ de bataille, la place d'intervention. On va d'abord chercher les policiers qui étaient sur place lors de cette intervention. On va avoir une idée. Donc voilà, alors Ayowa est parti. Hein? On a perdu le meilleur de tous les temps. Il remplace, même si on dit que personne n'est indispensable, mais celui-là était indispensable. C'est pas n'importe quel policier. Non, on n'en a pas beaucoup comme ça, 2-3. Si vous en avez 2-3 dans une unité, vous êtes béni. Il est seul par son courage, sa volonté, son dévouement. Quand il fait ce travail, franchement, c'est toujours admirable. Vous étiez là sur place? J'étais sur place, il est mort à 5 mètres de là où j'étais, parce qu'on était juste à 5 mètres. Quand on l'a tiré, c'était à 5 mètres de moi. Il est mort à ma présence, à 5 mètres de là où j'étais. Donc tout pouvait arriver même? Tout pouvait arriver même parce qu'on était au couloir deuxième niveau. Il avait juste 5 mètres d'avance. Moi j'étais derrière. Quand on a tiré sur lui, ça pouvait m'arriver aussi. Même pour s'en sortir là-bas, après qu'on a tiré sur lui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour sortir des lambeaux. C'était son jour. Que son âme repose en paix. C'est ça, c'est la volonté. Mais pourquoi vous êtes resté longtemps pour enterrer? Qu'est-ce qui a fait? On est resté longtemps pour enterrer parce qu'il y avait un problème de moyens. Ouais, il y avait un problème de moyens. Vous savez, dans les squatters auxquels ils sont morts, ce sont des héros qui sont morts armés à la main. Ils devaient être enterrés dignement avec un air. On ne pouvait pas organiser les choses en cascade. Alors l'argent, vous savez, il manquait les moyens. Il fallait attendre un peu de moyens jusqu'à ce qu'un mois, une semaine après que les moyens étaient débloqués. Et aujourd'hui, nous voici au moins en train de les acheminer vers les dernières demeures. Alors la personne qui avait tiré sur eux, il a été présenté entre guillemets comme un fou dans la police, quelqu'un aliéné mental. Bon, moi, je ne suis pas du corps médical. Alors, bon, on va pas y revenir. Mais est-ce qu'avez-vous pris des dispositions aujourd'hui pour pouvoir se rassurer tous ceux qui habitent le camp soient en bon état? Ce qui nous inquiète, c'est qu'ici, ce n'est pas d'abord le CNPP. On ne traite pas de fous ici. Ce n'est pas ça. S'il était fou, pourquoi est-ce qu'on l'a interné ici? Il n'était plus à l'hôpital. Il était en train juste de tourner dans le camp. Il n'était plus à l'hôpital. On ne le soignait même plus à l'hôpital. Sa place n'était pas ici. Il fallait qu'on l'achemine là, on soigne les fous si réellement il était fou. Est-ce qu'il était fou? Je ne sais pas. Très bien. Alors on est en train de chercher précisément les policiers au Bazalaki na Joël ou à Koufagi na Unikin. Au Bazalaki jour wana na kati ya Jeep, Jeep et Betami ya Tigali Emo. Mais jusqu'à présent, nous avons mon bangote. Ce qui est occasion mon bango. Peut-être au Solana bangote quel a été le sentiment la bango le jour J pendant que dans champ de bataille. Comment ça se passait à ta Jeep et Betami ndenge Joël a zangaki makasi ya kotambola perdre l'équilibre. Peut-être bango ba kozala na moi
une précision de détail par rapport à la circonstance à l'IWA, il n'y a pas de souci. On va continuer, je pense que c'est bientôt là qu'on va faire lever à corps pendant que Kundaba policier, mais c'est déplorable parce que comme je vous ai dit, le gouverneur de la ville n'est pas présent, à part le président de la République qui s'était déplacé personnellement pour témoignage à moi, si à Joël ou à Koufagina Campus, le président de la République a gagné au PC Makas. Ça, c'est quelque chose de très bien, mais on devait aussi, comment la population, soutenir, coller la paix pour la Macambo, malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, on va voir les honneurs militaires qu'on va donner tout à l'heure. Honneur bazar au PC policier, bazar au Koufi, na champ de tir, bazar au Monayango. Je vous laisse suivre et vivre cette ambiance. Ezali, couper sa maboko na ba policier à solo, ba o ba Koufi na drapeau na maboko. Bato à droit de l'homme, bato ya ba service nyonso, azado, nyonso bino boyebi, ba oyo ba bundela kapo na droit de l'homme. Je pense que ba circonstance ya bosengela il peut couper sa maboko na police, mais malheureusement ba bazalité le rôle la policier azanyama ako kufa na lolenge nyonso. Wana ezali ba PP, police de police, bango wana baza ko pusana, unité à PP, bango wana baza ko pusana, baza ko tambola, ba ke couper sa honneur militaire. On va voir ça avec Roublin Bamba sur place et on va terminer parce que l'éveil à corps va intervenir bientôt et à tout à l'heure dans Bossolo la politique officielle. Nous sommes réunis en ce lieu ce jour, non pas pour faire la fête, mais au contraire pour rendre nos derniers hommages à nos vaillants policiers tués armes à la main dans l'exercice de leurs fonctions, selon les circonstances qui vous seront décrites instamment et dont leurs noms devront être gravés dans les annales de la police nationale congolaise. Certes, nous sommes tous pèlerins et mortels sous cette terre des hommes, mais certaines personnes, la mort de certaines personnes laisse des traces indélébiles dans les cœurs de l'ère contemporaine. Nous osons croire que parmi nous, certains se posent la question de savoir qui sont réellement les trois policiers que nous pleurons en ces jours. Décider de mourir, de servir le pays sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Aïwa pour les intimes, matricule 119 710 39 52 559 du groupe mobile d'intervention Kinshasa Ouest est décédé le 26 décembre 2019, abattu froidement lors des opérations d'intervention pour maîtriser un tueur
sous le toit de l'hôpital central de la police nationale congolaise. Et ce tueur n'était autre qu'un policier détraqué et admis pour des soins. Mais par malheur, arracha l'arme de la garde de dit hôpital se trouvant à côté de nous, du lieu où nous nous trouvons. Il est né à Kinshasa le 26 juin 1971. Fils de Kafinga Bilumu et de Ntonga Kayala, tous décédés. Originaire de Mutulumba, secteur Moussamba, territoire de Kenge, province de Kwango. Il fit ses études primaires et secondaires à l'école primaire 5 de Kintambo. Amoureux de servir le pays, amoureux du service de l'ordre, en 1986, il s'enrôla dans la gendarmerie nationale au centre d'instruction de Matalimayo.